la corporation des artistes comédiens, ainsi que ceux Yasikeye Stanley News TV. Stanley News TV. Abokutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka mama. Voilà, bienvenue sur notre chaîne Stanley News Télévision, chaîne d'actualité, chaîne de Sarabino. Mais Sarabino, tu veux ta politique, tu veux ta critique, tu veux ta société, tu veux ta réunion. Voilà, dans l'ambiance critique, on a essayé de mettre les bons en manque. Il y a 50 ans dans la commune, il y a Kassavubu, Bispo et Wapito, les autres, il y a Kondo, Nicole, Badjama, Mélodie, il y a Thierry Bisso, Nangambu, il y a Braza, probablement, na Pointe Noire, na moi, Nicole, moi, et Belé, vraiment, le lot, et Zalibongo, Mukolo, Oyo, Korna, Yeko, Bimato, Mukolo, Oyo, Tokokunda, Antoine, Balobaro. Na bailli français, voilà, vous allez toujours aimer, vous s'abonner, vous partager, vous liker vidéo et regarder vraiment qui te répond. Pour c'est bien, vous allez bon arriver à artiste comédien, journaliste, tout fan naïe, pour répondre à ça, on a dit ça, Mélodie, Badjamato, Rendekotika, Bissika, Libella, les allez bon na cimetière de la Gombe, na commune ya Gombe. Voilà, programme sous bon la meilleure toujours kaka awa na Stanley News Télévision et vous allez aimer, bon c'est la route. On l'a iké, bah commentaire de nous ça va vraiment bien. Non balai, vous êtes tellement bien abonnés à Stanley News Télévision et vous avez toujours un approche scotché. Merci na Morel Dimboma, présenteur patron derrière la caméra pour la Moussala. T'as évité, maintenant c'est déjà même langage. Balançara déjà mon interview. Moi arrivé à l'artiste c'est ça la vraiment du TV. David, tous les gars. Ok, mais Atiki Mwana Moro, est-ce que solidarité à l'artiste c'est ça que tout battre la moine et tout assister moine? Si, bien sûr, l'artiste c'est que sûr c'est un peu pour Zavara Wana, pour soutenir moi même de loin, de près, que soutenir des Zavara n'a pas monté, financièrement, même spirituellement parlant on peut prier pour la fille, c'est un problème. Mais je crois que la famille n'a pas zali Bartsa le beaucoup. D'accord. Et c'est quoi tes derniers mots par rapport à Lolo Tokoundé, parce qu'il doit Koundé avec Lelo, je pense. Je présente mes sincères condoléances à sa famille biologique. La présenter par condoléances dans un artiste comédien Nyonso. En tout cas, ils n'ont pas si, mais en tout cas, c'est les bons qui décident. La Bible a dit toute autorité vient d'aider. Donc, si on a permis de faire des cérémonies, il est pourquoi. Le tout ce qu'on a sur de gauche à droite, ou à faire pour Nini, ou à Béla, une maladie telle, moi je pense que les assuns ont servi et l'ont monté. Le besoin de la table surtout dans le maladie n'est dérangée, nous avons déjà ça couffi déjà. Attends, tu as dit cause de bombier. Attends, tu as dit malade, et servi une grande chose, c'est parce que ça couffi. Donc, tout le gâteau qu'on a en paix, on a cette cigarette à fertilité, parce qu'on a le sous aux ongles. Donc, voilà, c'est ça. Le style des jeunes, qui ont peut-être un seul éthique à vide, ou quelqu'un encore peut incarner ça. Ce qui est sûr et certain, il y a Zaki original. Photocopier comme dit maman Zaka originalité. Original les en noir et blanc. Bakoki comme meka copier, bakomeka ko jouer le royer. Mais mélodie est mélodie. À terme donc comme à 100% comme à des temps soit comme à 80%. Donc muto oya remplacer mélodie bon, ko remplacer c'est trop dire mais muto oya ko banda ko incarner baron na bazana bango belé. Mais original les alaka original. Tous on a besoin original wana malgré ba photocopier zalaka. Il a fallu zalaka. Donc nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a attiré Bisso. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup et je crois qu'il va se voir bientôt. Merci beaucoup, c'est gentil. On a une mélodie de Fiboye, en tout cas on a une mélodie. Na yo mona ekaka ndenga kufi. Merci. C'est comédien. Oya mboka na biso monsieur Bazali Banda.
surtout quand malamu monika que non il y a belle so a kufi a belle kinini mais ce que la minute ba o batika libanda dans les cambo comme message du repère ça pas bande ko bazali libanda bamboke pas. Mais en fait le maître des temps et des circonstances ezala ka nzambe ye mutu azwaka ye pe mutu aboyaka comme Nzambe a permettre mélodie à kufa à tiki biso quel que soit malade il y a des gens sous habilité à lalika à kufi c'est que Nzambe mutu a permettre le ko pour ça et comme donc on a avec équivoque ko ba lien famille ba boye non on suit à pema ou l'équipe a tout les Nzambe son Nzambe a permettre lingal lelo de la temi liboso na bino nazala lisuté ata soki ndenge ni ezalaka on a la lobaka que la gloire du Seigneur et continue toujours à revenir. Et en plus, quand on a pour l'iwa et autres baptêmes pour le parce que Jean-Paul Marat a bien vu son débit. Il y a pour Sambela, on a baliwa monaki. Bao banzima kimbela bayaki. Bao pe basi santai ka oyana eta yebi ndenge ya Sambela bayaki me biso to yebi ka oyo akozwa pema na yote ataba basangani ezalaka yeme yemoto yaki na bela. L'Ecclésiaste chapitre 7, du premier jusqu'au deuxième verset. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car cela est la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Na ba fête to binaka to boss na to kufa to boss na lo leza li felopeza. Oh, na place matin na photo réaliser que les ana bateau ba kufi ba l'équipe biso. Ba l'équipe biso. Voilà donc c'est que biso to milenge na to ba ke liwa ko ya nango mais après liwa et sambi c'est le ko zala to ke ni na ngambo wa ubali ya boko ubali. Là où il n'y a pas graissement des dents ni mot éternel. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc tout est à ma biso nyonso na ba comédien na ba invité na ba to ba matanga na ba tout nyonso tout est à ma papa baba ne va presso respecter bon monde que va ça musana bon on est bien ces hommes ont parlé de la part du Seigneur. Sonza matindo do sale loko ba retour nango protection ezalati. Parce que tout le monde a ngo to sali activité prière et sili mais derrière dona biso organisateur nango onzamba tindaki bitumbe continuer ki batumo ba sala mutumo mabe yoza membre famille te oke kota likambo alors ba retour yaki mais lokola ezaki recommandation nzambe yemo katikala ki protecteur pour abattre la biso alors surtout le bito ça sumu susu pona sentiment to pona plaisir moko boye to poto sepela ki et ko sala manango mais retour tango ya protecteur ozalate po tindaki yote nzambe soit tindi yo yemoko ozwa protection on peut charge anyos mais soit tindi yote soke sali loko ba retour et tomber likona mo na yebi mkosuto yaki na morgue au ka 50 na matanga ka artiste moko balaki biso mosala nzambe moko ba kotika corner a osala délivrance et du coup akwei ba memi l'hôpital ba baza suna bomo iti voilà n'est pas dit kazayi mutamasumu mais tant mususu asala ke loko autant mususu na lobi par tant mususu peut-être asala ke loko o ezaki na recommandation nzambe te nzamba tiki ye alors so nzamba simbi yote bien aimé ato monani mutamakasi na miso bato okoya donc soki nzamba opesa un jour nzela to sala prière bongo to boya te ngana za esclave ya nzambe même pour la pona ba artiste comédien assemble pona bandeko na pona linga bango mingi ngana lo bango na école théâtre na groupe amutute donc nazana mutute l'accent théâtre na salle théâtre nulle part et c'était en 1998 le Seigneur m'a dit aller créer un groupe de théâtre bien na salle groupe de théâtre alors on a obligé ce qui veut dire il y a une mission que le Seigneur m'a envoyé auprès de mes frères et sœurs pour na sunga on a ben na prostate au sabo na sunga bino na lo sabo nzambe ko apesa na charge moi donc son ko la permettre tout ça lango papa to boyata merci pourquoi le bon mais maintenant la mélodie tout le monde il y a plein de gens il y a plein des artistes comédiens mais comment la même maintenant sur la comédie ça va la comédien surtout dit d'ailleurs et la problème attend mutuna mutana tana ye mutuna mutali ke moment oyo na kina sala ndeti ngala yebo ko na bike lelo na ringi parce que ça na occupation na ngé penayate les problèmes ezaka ke bandeko ba monana ba monana nité oyo est très important pour de la oyo est très important to été que total wa taki ota wa la taki ndeni no abimaki bo été toende kokabola mawana famille oyo isengaki biso corps ya mwana na bango bacomédien balaksi bolingo bapape elombe batelemi corps eye nde lelo toza na 50 mpona kokunda ndeko na biso ndenge makambo ebimi ebele ke bamisu batie cotisation te na bamisu balie mbongo mpona
balia mbongo te matanga nyonso ebimaka bato balembo mais ya bien osalamaka ke balelie awa na 51 mpasi bato basengaki toke mpe na cimetière ya gombe oyo bahonore ndeko oyo eza très important mpena yango wana message ndoko opesa na baartiste comédien so balando message etanga na opesa bango bafélicitation na arte oyo basali ya kolela ndeko na bango yango wana eloko na opesaka bacomédien mpena to bafélicitation bolingo balobaka bazalaka nango te bakala bolingo po kolela ndeko kokende en tout cas merci mpena ya bacomédien eloko basali oyo basali mpena eloko malamu merci beaucoup olobi azala so na scène te mais tomoni ke boza mobilise eza mpo bato bareprocheki bino par rapport ya bakuku ebandeli to bolingi bocontre kaka moto alobeli bon wana ezaka biloba loba mama ezalanga papa ko bata soki nalingana nga so te bon nasi bomoni mélodie bato baye ebele donc aza moto azalaki na bato biso misala tosalaka tala esilaka te tozala na talent donc eza lokola papa ko balelo bakobeyanga joue ganga naza na ngai ocomprendre ezaka mwa bacontre temps obie bavoyage tozobikaka mpona bana balia ofuta ndako yango moko tozobimaka bima libanda mais tala ezali ya biso eza ya makila aya mama omona te oso ndenge nini motu wana eza bien oui papa koba lelo na comédien est-ce que tokoplace mpe mélodie na liste ya baicone to balisa oui po ajouer mpe mingi aza icone azali mpe icone ya biso ya mboka evre na ye nini oyo ozala yango komona motu oyo koobosana jamais ya mélodie bore ezanga kombo bore ezanga kombo nazala papa na ye oyo azali motu moko desordre bazala na pauvre diana bore ezanga kombo tosala mpe ebele tosala na ebele eza bavoyage na mwanda kabinda wapi na bapono wa tozokende kaka na biso tozalaki pene na ye tozala kotambola pene na ye oui papa ko bokotisa biso souvenir nini oyo eza nango mpona artiste na biso mélodie oyo tikotika biso nauti oloba yango te bore ezanga kombo non souvenir papa souvenir na oui papa ni bofandaka na makambo mabe na makambo malamu c'est comme ça ouais mélodie ezalaki bien tant tojoue mosuku na kaza to na pont noir tozala na pont noir abisinga yaya bombelanga mbongo ayelaka ba 10 000 komi sika na pont noir napesaka babongo ne nabombelaka ye wana azobombele bambongo na ye so abimika botango ye alobi mone papa koba bomba mbongo oyo nazobongo mais na suka nango mpe akatelanga mwa barouge na ngai donc basouvenir eza ebele aki mwana mo malamu soki aye na kinshasa awa omonaka papa ya otourne ya boye ya otourne ntango pauvre papa Gilles bafa azalaki azalaki producteur na biso ye mpe akomaka akoproduire ye abana obeyanga na production nyonso bon bako bayebisa biso lancez moi message moko na famille ya artiste oyo totika biso mpe na famille ya bino moko baartiste na bi côté famille bame condoléance côté ya biso mpe baartiste bame condoléance côté bafanatique na biso bame condoléance kaka azopeka bame condoléance papa koba tomoni ndenge turo koorganize eleki bien par rapport ntango président masumu asimbaka ye eloko nini esali koleka bien mpona nini kotia président mpona nini kotia président masumu avoyagaki azende na lubumbashi bongo sikoyo sika wana eza makambo ndenge ezalaka toyebi bien tozala bacasete tozalaki na bacd tozalaki na ekomi sikoyo baordinateur banini eza mpe ndenge moko nde tozokola bomandefo yango apembe ekomobima biso bamayele mpe ezopusana mais tomoni botangi bakombo baliste ya bato ebele oyo bapesi bambongo me bakombo ya bato mosusu botangi yango te po deya bopanzaki yango toleka bakombo mosusu ngamu nakolokoka mbongo kele koloka moto alokota mbongo yo na chifle ya kele koluka moto alokota mbongo ngai nakota mbongo ngai paakota makambo te sokoti makambo paakopa bo ngai te ngai naza nanga koto kele kotuna bato wana basali balise ngai komona ngai ezalaki mpo namoni komona ngai tomoni pasteur de la foi bi apesa bino de message wana ke baartiste bazokufa mingi mais amonaki na kati ya baartiste négligence eza makasi yango liwa ezolanda bino toujours balikama liwa te papa liwa ezali nzambe pasteur po aza pasteur tokopesa ye respect po aza pasteur yo moto oyo apusu akufi lelo oyebi oyebaka pusu akufi lelo obe bachauffeur bakufi lelo oyebango biso lokola eza toza bastar toza bacomédien yango oyoki soki moto akufi mbala moko mona ebimi eza tokonine oyo pasteur alobi te tokonila yango te mais toyeba mpe nzambe tonanaka mpe likama nzambe mais soki bayebisi bino likambo eza leti mpona kokebisa bino pour ke mabe ya lisuki te mais mabe akoza te neti ngai bo papa kopekisi bakisi te nakendaka ntambolaka kobanga nzambe bosikoyo na koloba nini tozotambolaka mpo kobanga nzambe likambo eza te alobaki mpe mabe te papa bato tomonaka bino bolelaka toujours mama olive mama denise mais tomoni tour oyo boleleli bango te mpona nini te botikala kaka likolo wana ya kolelelaka bango te
kuna mokina wana eza pena kolela baputu eza bapesi na bango ya mboka mama olive aza mama na biso mama denise aza mama na biso baza bamama na biso soki oleli bango eza babete mwana soki na ndako obeli okolele pa nani papa na mama te oye soki moto abeli na ndako okolele pa nani oza papa obi mama ti mwana moke akomela libele nye mwana banolela mama osani ayebi mwana aza maladi bamama denise botanga bango makambo mpona nini bamama olive botanga bango makambo babamama bakala motema wama oede biso po basungaka bino na ernest bokufelaka basungaka biso ntango mosusu bino moko bomoni ke bobangi mpo bozokufa mingi nzambe nanga likama okufa oyo donc bango nde babomaka biso yo moto abomaka biso nzambe nde oyo ase mokili na ye mutu na mutu aya na jour na ye mokolo yo kokufa nde bande babomi yo kotaka makambo wana te yango boyeboye biso toyaki bana mike bapapa bayebisa bino bokomona ndenge ezalaka tokonomona mpe makambo yango na ndefu yango biso ya pembe bomangona nini so lelo papa kobaki akei esili tobaka te nde babomaka bato nana abomaka bato na théâtre eloko wana nde boyebaka te nana abomaka bato depuis disparition ya Mélodie Batiama bino nyonso kozali na bainquiétude kozali na mbongo te oyebi deja place okokenda kobeta bacor okoki kolelela ambassadeur na biso na koko ya asungi bino komameli kolonga encore na bazafia nango na Congo elelo oyo RDC bakoko ezobima ke papa elombe adetourni mbongo oyo bopesaki ya matala wana mama motu nanga nayebi nanga te makambo nanga nayebi te bato kotyaka bapolémique te président elombe azala makambo wana te kotyanga na balongo wana te kotyanga bapolémique te bino bajournaliste bolingi kokota banini babese na biso babese papa elombe ana balogique na ye aza motu atangi azala balogique akosa mpe mabe te olandi mama papa muzungu azali papa na biso abanda biso lelo te yo ozali mwa moke ntango azalaki ministre akise ya art ayeda biso apesa biso bakamera donc aza motema malamu ya botata papa wana nde omona muzungu soki oyo ozalaka te seru wana bavie sans souci biso nyonso toso bakamera olandi mama yango nalobi kaka merci na respect toza nango na respect oyo oza nango il faut bon na respect oza nango mpona média bon retiré mais faut pas osala na osala mabe aboyo retiré faut toyeba surtout bino mosala mosala ya koloba na palais aboya na miso donc liwa eza makambo nzambe oloba te ke namona biso tokofa lelo oyo na minute oyo soki oke peut-être na bamorke omona bato to baa na kati ya morke baaka bakomede te donc bato badiscipline mosusu mpe bazala donc c'est ça donc liwa eyaka soki yeye te openga na na miracle moko te na kosala donc wana question koto na nzambe Senga déjà père na pas ya utaki na groupe sans souci donc le histoire déjà on a bien c'est ça donc quand nous sommes tous pendant ça on a bien c'est pendant ça on a banque souvenir à Madame Moussa Moussa na yo ya salaki parce que d'abord yo yebaki comme on a mélodie donc ce qui le loup biso les autres la mélodie parce que to yebi na sima na ya Moussa donc souvenir à Madame déjà na moi article biso parce que salaki comme on a yo to bossa na été Papa Issouré, bonjour. Merci beaucoup. Tout le monde a assisté à la fête à mort. Il y a moi dans la zone, on vient moi par rapport à l'identité de notre président. Tout le monde en a banné belé ou à ça qui n'a point noir. À pour gagner beaucoup de Makuna, mais quand même besoin qu'ils soucient wana. Il y a pour se déplacer, pour déléguer le président Moussoussou va bien amener la comme le président Lobé pour qu'il ne besoin. Après on a pour ça qui wana et ça pour alona et nous pour pouvoir qu'on a banné point noir qui fait kakaya. Non, déjà Azali Congolais na biso aza Congolais aza makila na ya problème na les années ya RDC donc azali Congolais c'était Congo Brazzaville azali Congolais donc Moussa na ya sali yango pesa donc tika te bakunda ndeko na biso kaka ndenge wana lorsque babandeko na ye bazali
Vraiment présent, félicitations à l'organisation P.A. Matanga. Pourquoi l'organisation Matanga là, tout le monde a Matanga, mais il y a Mélodie, tout le monde vraiment organisation vraiment ça va, tout le monde félicité. Faut pas vous dire qu'à souvenir il y a ma au sein de l'ANTPC que dirige le président Massoumou de Brende qui est en mission au Katanga depuis 3 semaines. C'est au nom de l'ANTPC que j'ai traversé le fleuve, j'ai pris l'avion pour Pointe-Noire et récupérer la dépouille de notre consoeur Mélodie Badiamant que nous pleurons aujourd'hui. C'est ce rassemblement, cette union des comédiens qui a fait que, ensemble, notre sœur revienne et soit enterrée dans Mabela Bakokonaï. C'est cette union, c'est un TPC que je vais saluer ici. Je vais saluer cette organisation et je vais saluer le Congolais, la diaspora congolaise qui vit à Pointe-Noire, qui avait organisé des obsèques déjà à ce niveau digne. Tous les Congolais de Pointe-Noire et les artistes particulièrement de Pointe-Noire se sont montrés, ont montré l'amour qu'ils avaient pour leur sœur. Et ici, c'est pour moi, au nom de tous les comédiens, de leur dire merci. Dire merci à la famille Mpoi pour l'organisation, pour la mutualisation des efforts. Et dire merci à tous ceux qui sont intervenus d'une manière ou d'une autre. Décidément, je ne saurais pas citer tout le monde, de peur d'en oublier d'autres qui se sentiraient offusqués après. Mais rassurez-vous, au nom de tous les comédiens, de l'ANTPC, de tout son comité, je vous dis merci. Nous disons spécialement merci à celui qui nous a permis, qui nous a facilité, qui nous a accompagnés, malgré ses lourdes tâches, malgré ses hautes responsabilités. Il a accepté de partir avec nous de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, Brazzaville et Kinshasa pour ramener le corps de notre sœur. Si c'était une fête, j'allais demander à toute l'assistance, à tous les invités, d'applaudir pour l'ambassadeur Christophe Muzungu qui nous a beaucoup aidés. Mais nous ne sommes pas une fête. Merci quand même. Une autre personnalité à ne pas oublier, c'est notre consul. Le consul qui est passé à Pointe-Noire, M. Richard Okissi, qui a été au four au moulin, dont la contribution est très louée et remarquable. Dans de artistes, nous avons des biso et sangisi biso lelo. Tumesana kusangana na pasi pona bisengo. Unité oyo ebanda et umela. Parce qu'on a les sangans de tokoki eloko oyo. Ya makasa mutu moko te. Eza makasi ya ba comédien moko ou apesi 10 francs ou apesi 100 ou apesi 50 nde tosangani na libota tozwi lisungi ya bakonzi mibale na tangi bakompanie biso lelo ndeko na biso akokundama na mabele ya bakoko na ye wana ezalaki bosenga na biso nyonso baartiste libota mpoi bakamarade na ye mingi lisusu communauté congolaise ya Congo Brazzaville ezala Brazza ezala Pointe-Noire losambo na bango ezalaki artiste na bango akundama mokolo bakokotala mindondo bakokotala munduri bakokotala papa Tubunga Fura bakotala awa ke na Gombe bakotala mama Mopepe bakoluka papa Ebale Mondial bakomona pe Mélodie Badiamant. Alors na bino nyonso na libota courage na ba artiste comédien ba collègue courage
et tous allons toujours unis pour tout ça là toujours Makambia Malamu, Wana Maloba, Nakumbu, il y a président Masumu et je vous remercie tous. Le festival Koseka. Militants de son parti politique Union Solidarité Développement. Merci beaucoup notre Kazi, qui a été toujours à côté de la famille, son éminence, notre Kazi. Voilà, nous demandons aux artistes comédiens qui seront rendus tous derrière le président Emmanuel de la NTPC pour le dépôt de Jean de Fleur. Voilà, nous invitons les artistes comédiens de s'apprêter. Voilà, là ils vont le déposer. Jean de Fleur, notre Kazi, son mélange. On est toujours à côté de sa famille. Voilà. L'école est une sœur, une petite sœur. Nous invitons les artistes comédiens. Le président Elombo va prendre la délégation. C'est ce que nous demandons. Boujoumaren, Zamala, Lydia, David International, Mamamoso, tout le monde est là, tout le monde est là. Voilà, Nana Amina, Maman Chérie, Michaud, Bozo, Chocolat, Baza Bemonoso, Sundiata, Noumé, Myrna, Marie-Jeanne Bolélé, Nana Lombeto. Voilà, la corporation est bel et bien représentée. Ça, c'est la force d'une corporation. Ils sont venus tous rendre hommage au Yoko Bango. Premier, Mukamba, Petrapetni, Maman Villa, Queen, félicitations. Elle fait partie du comité d'organisation. Zuma, vous arrivez avec le film de Mélodie. Merci. Voilà, merci beaucoup. Maman était là. Frère Bango, elle fait venir partie de l'organisation. Alain Mabana. Voilà, ça c'est la grande famille. Serge Mouillé, ancien du groupe Sans Souci. Timbengangue, Boujou Vita, Darling. Voilà, ça c'est la corporation. Marcos, Adessa, Jérémy, Makala, Lekissan Mélala, Maman Ida, voilà, la population est représentée. Merci d'être là, navigateur. Ça c'est la corporation. Mieta, Mireille. Donc ça c'est la corporation bien représentée. C'est là. Plus le bon samaritain, sa famille.
Avakala, Gauthier Business. Voilà, ça c'est la coopération qui est venue et ainsi que la jeune génération. Voilà, ils sont là. Voilà, la famille sans souci est représentée par sa fille Fayonne. Merci d'être là. Le Tombe, merci d'être là. Voilà, ça c'est la grande famille. Voilà, les artistes sont là. La corporation, Mazepele, merci. Le nom de ce dernier hommage à Mélodie. Lydia. Merci Lydia d'être là. Miguel. Brandy. Bravo l'artiste. Billy. Karine Fouti. Voilà, ça c'est la corporation. Elko. Ifekou. Martini Mosanto. Merci d'être là. David, merci d'être là. Ça c'est la corporation, la force d'une corporation. Renate Ifekou. Mosanto Martini, merci d'être là. Ça c'est la force d'une corporation. Merci également à Bellevue TV, dans la structure Bellevue TV. Voilà, merci beaucoup. Fanny Catalo à TV News, merci de votre accompagnement. Nous appelons la Fondation Ekoki de Gilles Nakote de Sacré-Cœur. Chorale de Boto également. La Fondation de Boto, qui tient dans 5 minutes pour le record. Fondation de Boto. Messieurs, je vous remercie. DJ.
Merci beaucoup de venir et de regarder sur le place. Ah! Yo tala kote. Ndem to ala da bikedi ya yesi. Merci. Passons la parole directement à sa nièce pour les raisons finales. Nous nous saisissons vos fleurs, vos lettres, mes mots. La température des artistes comédiens, ainsi que ceux de nous invitons Yasikeye Stanley News TV. Stanley News TV. Abo Kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Mama.